Elle est venue ici à l'hôpital Saint-Pierre. Apparemment, elle va coucher ici. Nana moni na zeni kaninga okita okota na hôpital. Et oh karibu mokonza za na zeni. Elle est venue ici à l'hôpital Saint-Pierre. Apparemment, elle va coucher ici. Nana moni na zeni kaninga totika mutema mabe. Oh karibu mokonza za na zeni. Elle est venue ici à l'hôpital Saint-Pierre. Apparemment, elle va coucher ici. Nana totika mutema mabe. Oh karibu mokonza za na zeni. Elle est venue ici à l'hôpital Saint-Pierre. Apparemment, elle va coucher ici. Oh, elle est venue ici à l'hôpital Saint-Pierre. Apparemment, elle va coucher ici. Nana moni na zeni kaninga okite. Oh, karibu mokonza za na zeni. Elle est venue ici à l'hôpital Saint-Pierre. Apparemment, elle va coucher ici. Nana moni na zeni kaninga okita okotema mabe. Oh, karibu mokonza za na zeni. Elle est venue ici à l'hôpital Saint-Pierre. Apparemment, elle va coucher ici. Nana moni na zeni kaninga okita okotema. Voice bi mama B, vidéo bi mama B, photo bi mama B, humiliation de humiliation. Belle famille basa l'émission ma B, ba finga ma B, basa la ba life ma B, ba benga ngamo ko finga ma B. Nauti musika. Menelo. Nakoma belle famille ngai Seigneur. Eh kembo na yo. Balinga kanga mingi nzambe. Nake kufecha mama leke mobali nanga belle famille nyonso evanzi mamu nyonso ka Karini bimisa gato. Karini kende kotiela mabo kilono champagne. Karini yo so fete komi lokwa ya ngai. Ah! Nzambo ya longola kasoni. Mutu babande ko wangana. Ok, mutu na mobile nete, je ne sens pas avec elle. Nebi ma munete. Zambe. Na uti musika na nzambo to uti musika. Malgré ba humiliation, malgré tout na leka na yo na simba kikaka na ebeke un jour, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil. Na yebe kaka un jour ekosi là, Seigneur. On a comme appelé mère. On a comme appelé na père nanga ou chape bogosité en place charme makambunyoso taille olympique. Parce que mon père zanga dikosi. Ah! Salarié li fufu. Okolo. Uti musika na nzambo yo. Tu vas yo que la Sony. Personne mon bel mot telinga qui t'a la banque na se car tu m'accompagnes et puis c'est na mobimate papa tu vas m'accompagner. Alinga kata mbona lokola Godzi. Yesu Christu tout musika. Ay. Nzambe. Na utana babenga na banda kwa batu mabe. Soko ni achana kubengelo mbila. Oh, na uti na kombo mbeya nzambe. Obwakela appartement wow. Olipela vanda kana appartement ngo sans papier. Okamata identité. Ma. Eh! Olunga kombo sans papier na bo pete. Nalala kakembo matena lamuki. Nani kutu na bosete. Na bina bimisa poubelle na fungula ka boîte de lettres na kuta courrier. Ah! On peut s'en identité sans combrosser, Seigneur. Non, tu n'as qui sans papier, na déméré, na qui sans papier, na message, na qui na combo, na qui sans papier. Et comme elle croit Karim mon compte dit sans papier. On kata combo na ciseau, pack! On voit qui sans papier, na tika na Karim mon compte dit qui coule, kabouye. Ah! Touti musika. C'est le mot de musika na nzambo te ngala uti na musika. Ngala nzambo, on vient de loin. On vient de loin. Ce qui est au cas sonné au commissaire nzambe. Moi j'ai pas honte parce que je sais. Je sais de quoi il est capable. Et puis je vois ce qu'il a fait dans ma vie.
je vois, je le prêve. Donc moi, je suis obligée, je suis condamnée à louer et adorer le Seigneur. Ok? Danse avec ma belle-mère, maman Do, je vois la grandeur de Jésus. Quand il m'appelle ma belle-fille, maman tout soit ya yambanga kanginga na nzoto. Karine, ça va? Ah! Zambé! Qui peut faire ça? Personne. Personne ne peut faire ça. Personne. Même dans ma famille, même dans mon entourage, même dans mes relations, même dans mes connaissances, dans mon répertoire au téléphone, personne ne peut faire ça. Ika, Seigneur, moi matrice est Zika Kisita. Makatanga Badrog, Jésus. Lelo. Maman Pengolou, non Seigneur, lelo langage j'ai changé. Et l'ongwa botrate et comme que zeme yana mutolute. Ah, nzambe tala munene na yo. Parce que on reconnaître yana mutolute, c'est que quand d'abord oui, eza zeme ya solo mais ndenge ni mutolu ezate. Eh Seigneur, moi banda finga ça ba trompe loba comment poser question. Comment zeme yana mutolute? Eh! Yesu. Même pas 10 ans, même pas 5 ans. Mais besoin de changer le langage, vous dites, toi, la classe, mais c'est là, ici, ça va, ah, classe, mon babolobi, ah. Waouh, non. La chose s'accomplit. Le Dieu de ma jeunesse, le Dieu de mon enfance, le Dieu de ma vie. Hé! Mon qui m'a récité les colliers d'aussi. Mon qui est bossani. Qui cita. Yesu Kristo mukililele komo luka mutolu nalibu mwa seki sita mwasi bakata ba trompe lo mukilile luki mutolu non zanga nyoso zanga Yesu quoi non je bénis le Seigneur pour ma mère je bénis mtalaksanga nzela o ate Matthieu kitsa binyoso Yesu kaka tota ka likolo na Golgotha nyonso ekokisamaki kuna tout était accompli ata mokili balobi ata bafingi yo kotala te biso kaka na Golgotha kuna ya kosilana na bango biso totalela ye ya silana na bango osilanaka na bato boye Yesu. Comment kokokomisa monde entier réciter les colliers d'aussi bango nyonso balobi ya die petit chéri non nabangi nabangi nzamba mama Charlotte nabangi nzamba mama Charlotte babanda kobenganga kisika banda bane nzambo décidé quand en 2022 oyo ngana koma mama babenganga my mother mama ni mama nga babenganga ka mama leke pa bana bayana nga bana batanya mokonzi babenganga ka mama kulutu na 2022 t'as décidé que yo ozaka mama leki te mama kulutu te faut qu'on m'appelle maman enfin ça pour yo banda bandi wana nyonso nzambe ozalaki wapi na comprendre ozelaki l'humiliation elata na nzoto yoko ya kosala mpo mokili emona gloire na yo ok heureusement nga mpe madina nakika mona yembeli mokili so mama loka bentina na zongi mona kei kuna na loyenge na heureusement so esko nakenda na mobimba so mama biso azalaka te heureusement ata nakei mama akakoya petika nakei Voilà, outil musika na nzambo yango na oyemba nzembo outil musika avec ses dieux le dieu dans l'ange outil musika